Breaking news, nouvelle en bref, on dirait qu'il y a UK na Mongalema avec Proverbe 30-30, beaucoup de va pasteur na sommaire ya lelo, tozali bongo na dossier monene, oyo ndeko na biso David Ingezi, Canadien d'origine congolaise, akendeki Congo ko investir kuna, comme businessman, bakanga depuis le 6 octobre, azali en danger. Dans sommaire, na biso lisusu, Jean-Claude Mouyambo, azali bâtonnier, et il est président ya l'ASCO de solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, rompt avec Kanambe et démission de la PPRD, il vient rejoindre la population. Alors, breaking news, nouvelle en bref, ce que mon moutazolo baki proverbe 30-30 à Fingaka, ko lukele ba problème te juste place vous allez kangela ngaye benanga rapide na koya n'importe où pour azana pour sa délivrance parce que ce qui moutazo ba vérité eza ko fingate vérité eza kaka pona ko corriger mutabi malabere. Breaking news, ba congolais na poto botika ko sambisa ba congolais kombo a Congo parce que na Irlande na Austerich Irlande mutu abala ki invité yaki na hotel wana bale babeli mais tango bato nyonso bakei bakopo na bavere na basani na balutu ya hotel wana bayibaki yango alors bainvité bakolo mariage bakomaki na problème nene ya kofuta biloko wana. Alors na sommaire na biso Niembesi Johnson Kecho na Jean Guy très dangereux na communauté pour baza ba agent ya PPRD Damiyibi, bato bisala mabe, ba kolabo, baza même prêt yako, boma ba congolais. Boke banamo. Alors, na breaking news dans ce lelo, lisusu, tozali na dossier mususu makasi, toza okebisa Malou, ou azali chargé d'affaires na ambassade ya Londres, ya Congo na Londres, ayoka lisolo ya lumbe, ayoka lisolo ya ndenge basala bakikaya ayoka nyonso do ndenge esali boye kukule lombe bandi Malou place tout okozwa yo okozwa lumbe parce que yo ye au défier ba congolais à Londres. Alors breaking news à lelo, merci na bino no sobengi tuza lelo lundi eza ibandele ya semaine lo sambo langeza linzambe abatela bino nyonso tout semaine le kitoko mais na sepeli mingi na ba feedback na bino bozo benga bozo email ngai na Facebook bozo koma. Et puis, bozo ya ko adna ebele boko ma frère eza malamu parce que toza ko tia pression ya ko pesa bino d'information pour ko tia pression pour la population pour na ko telema ko boto la mboka. Alors na Facebook na ngabo ko mona na tie ba photo Facebook na ngeza Didier Formation be Amiral Ntambu ko mona na tie ba photo ya famille nyo surtout ya vraiment ya Kabila ou ya Rwandaise ba bokilo na ye ou azali bongo PDG ya nini ya Ofida mbongo no sokotaka ya mo ikendaka na Rwanda ya mona bagi to stopper to pesa no embargo to tinda biloko te to tinda bakate to kunda pe bibembe bisu na Kinshasa te boko mona ndenge ba kolamba nde to bena kamina parce que soki tozo continuer ko soutenir commerce na biso ko tindika biloko ko kendaka kuna ekozala mabe mingi parce que tozo soutenir génocidaire wana. Alors nangonga oyo nalobaki eza malamu te okende Congo parce que Kanambe azobanga ke bana mvuluzi bakende ko libérer Congo. Alors bato ebele bake kuna anere kangi bango pe susu nalobaki mutu so abenga yo pasteur mobimba ndenge ozokumisa mbasu bokomprenaka eza breaking news nazopesa information oyo bato ya Kinshasa babengi nga nasalaka mbasu te mpe nakosala ngo te nazosoutenir mbasu te me napesi information na mibali oyo balongwaka awa bazokendosaka na basi ya Kinshasa na basi oyo balongwaka awa bazokesaka na mibali ya bato bakolo mibali na bakolo basi nde bakontakte nga nayebisa bango ke bakofunda te bakolela pe te me bango baza na nzela ya mokuse ya mbasu. Alors soki tembe ngadiadia na bato ebele bakende kuna bazwi yango. Alors ngai na kote nanga na teyaki mpe bato wana nayebisi bango ke non système ya mbasu eza mabe botika biloko wana bo conseiller basi na bino na mibali na bino batika kindumba. Donc je crois toyokani. Alors dossier ya kimbangisme bato ebele babengi ngai balobi est-ce que oza contre bakimbangisme toni te naza contre bakimbangisme te
Kimbangu azalaki prophète ya solo, prophète Nzambe, mais azalaki kimbangisme te. Kimbangu église ezalaki église de Dieu sur la terre, église de Jésus-Christ sur la terre. Donc kimbangisme ezali continuité ya catholique. Ba catholique ba créer kimbangisme. Kimbangu atika mbongo tatike le côté école wana batonga na wana. Ba centre wana ba hôpital batonga za mbongo ya catholique, za mbongo ya gouvernement, za mbongo ya formation, bazwa bana ya mwila oyo azala jamais bana ka kimbangu ba pesa bango kisi yango moni bazo travailler na kinani na ndenge wana ngana ninga wa fanfara kimbangu na kimbangisme eloko eza kitoko ezali fanfara oyo tikali kuna nyonso tout faut baleka na délivrance parce que baba sorcier. Alors pour la to sala yango bien tant tozwa pouvoir tokolongola yango komba kimbangisme et kozonga église de Jésus sur la terre. Alors mikolo oyo ezala prophète moko bato bazolinga kolanda ye mingi bato bazokumisa ye nazali mosali na satana oyo bobengi waleza soki waleza sataniste munene bolanda bavideo na ye bokomona ke misiki abetaka ezali misiki mabe misiki ya monde ténèbre et soki otali bien azomema kimuluba mingi oke yesu amuluba te yesu amopende te amobala te epuis lelo mpe baluba mingi bakokota lifelo likolo ya kimuluba. C'est-à-dire que ata ndeko na bango aza ndoki bazokende kaka kokumisa ye ndenge babesi idps ndenge mpe bazobebisa baeglize ebelelo walesa nabengaki na biro na ye po abuke délivrance nazwaki moko ya bato ya biro na ye natiki nimero na nga balobi aza na États-Unis. Merci na bato États-Unis parce que na Texas natindaki message bato baboyi kote kokende biloko mais c'est un sorcier aza mutu na kanyaka aza mutu na misala mabe ye na bamutombo na baoyo nyonso tu baza na Kinshasa wana il faut baleka na délivrance parce que bato ya misala mabe. Alors tolobaki na breaking news na Irlande na Autriche mutu abalaki ainvité baye na hôtel mais likambo akokamwa bandeko na nga bale bameli ntango kaka fete esili basani nyonso hôtel na balutu bakenango e mokolo mariage mbongo na ye ya déposite moye bazongisela ezalaki te kutu bake kobakisa na mbongo parce que bainvité na ye bayibaki basani balutu na nyonso. Makambo wana eza na Angleterre eza na poto un peu partout sorry bakongolais bakomi kose distingue na buzoba moko impossible koyiba na bafeti basi bakoma kotambola basaki ya minene na feti soki akei ameli azwi kopo obi azwi verre obi azwi lutu azwi whisky atie na poche na saki akenamo. Alors eza soni mingi tolobaki eloko ndenge wana soki ezosalama eza délivrance ozongi délivrance ezali sorcellerie inconsciente koyokisala bato soni ya ndenge wana kokende oyiba na feti kozangisa kotia chauffage na ndako mpona bana na yo kolatisa meme bana bien te mbongo bana basi bakomokende bana mibali bazokende Kinshasa kolukaka pasi na bato. Alors biloko wana tozobelela bino bakongolo ezosala soni tala na Irlande na Londres na Paris na Belgique na Luxembourg na Canada un peu partout bo exagéré et comme soki moto ake na feti azoyiba na biloko ezosala bien te. Tolobaki Nyembesi Johnson Keto na Jean-Guy baza très dangereux la communauté bino mo bomoni en plein Londres sika basio ya résistance ezali baye kosala conférence na ministre ya énergie oyo apesaka jamais courant na Congo oyo badélestage esalamaka na Congo mais bozo permettre ye aya awa na Londres abanda kolobela vision ya Kanambe le génocidaire vision ya moto azoboma bakongolais et bino bakongolais tomoni bilongi na bino bokamwisi biso na niveau moko bino tu moko ozalaki na conférence wana na ambassade ya Congo boluka délivrance bowana ndoki parce que mutu wana azoyebisa bino ke mpo na ye courant esalamaki bien ntango ya coupe du monde c'est-à-dire courant na Congo mpo congolais abénéficie na courant oyo ezali patrimoine bien na biso bien oyo nzambe apesi biso héritage na biso mpo azala coupe du monde et mutu ya ndenge wana avandisi bino c'est-à-dire bokendeki mpo boya lokoso bolingi mbongo bolingi Congo te bolingi mbongo mingi bokendeki bozwa bacontact akabela bino mbongo mpe Johnson Keto soki otali nani kisa mokolo espace wana Yembesi botalaka face nebie bomonaki aza na baproblème et puis c'est un sorcier. Alors Yembesi nayebisaki yo na kata ya relation na yo et puis nayebisi yo foluka nzambe parce que oza na misala mabe et puis ozocollabore na kanambe okomi olakisa biloko ya M23 na TV na yo awa na Londres sikoyo ozolekisa na kati ya baso ya Londres
et c'est la résidence ezaka ozolekisa moto akosala publicité ya Kabila. Mais nayebisa yo nzambe oyo ya Congo, nzambe oyo ya 18 millions de Congolais bakufi akokutana nayo avant bacombattant bakutana nayo. Donc bosala nyonso tu bino bato wana Londres bostopper le collabo Nyembesi, bostopper le collabo Jean-Guy, bostopper le collabo Johnson Keto oyo même pas Congolais mais akendaka beaucoup plus na ambassade wana kotrahir ba Congolais. Donc eza soni mingi na makambo ezoleka kuna. Mboka mobimba kureza te, mboka mobimba eza pasi me bozoyamba mutu wana azoya abalobeta bino masolo ya vision. Alors loger longier oza cousin nanga loger en tout cas on a regretté mingi na mona wana babiloko ndenge wana kana ngonga oyo biso tozoluka délivrance à Congo okende kosafficher na biloko ndenge wana. Na Congolais nyonso azalaki wana tomoni yo tu es un problème. Luka n'importe quel pasteur madame a délivré parce que toi tu as un problème. Peut-être au sengi na ba combattant. Na to ya ba combattant solo na oyo belate ba combattant oyo bayaki pona oyiba. Ba oyo bayaki bayebi vision combattre. En tout cas, nazomona awa Kanga, nazomona Didier, tous les deux Didier, nazomona qui sa Mokrekese, nazomona ba combattant oyo batikala ko défendre vraiment combat solo, bon ko tia ordre na Londres. Comment na kati ya Londres bakamame mo zo salam. Et puis bon luka ko sunga ndeko oyo na Congo ya Malu chargé d'affaires, bon pese mbote ya senti que biso ba combattant tout ça. Alors Tolobaki bazali vraiment ba combattant ya mabe baza batu mabe il faut to finir bango. Alors awa tote koloba Jean-Claude Mouyombo, bâtonnier qui préside l'ASCO de la solidarité congolaise pour les démocraties et le développement, rompt ses relations avec Kanambe et démission de la PPRD. Alors Batmoussou Bangwanado, Bango Kobalo Wana PPRD Fuba Saleko, Azali Okende na Kasai qui ne peut sa meeting, Kanambe a téléphoné, aviateur Wana Longoli avion, Olé Kende Kasai Katanga, Kasai avion Eko Kitana Katanga. Nangongo Jean-Claude Akili Azana Zambi pe a commis côté à peuple. Vous avez la chance, fallait battre le poison au coup fapo, bino na évité de la place ni. Pour rejoindre le peuple, il faut passer au Kadaï. Pour Kabila a dirigé la défi, a changé la constitution déjà 5 fois. A vu l'armée étrangère, avant d'avoir changé la constitution, bino au travailler naï. Donc, c'est ça, Mawami pour la vie. Alors, tu vois qui, ma breaking news, c'est le moni moutou, à son gros proverbe, Moussala na ye, kofina batu, koloba bimeba ye pasteur mobimba bola boye, place tout bo mona mutuana, bo bundisa ete ninte, bo benga na oya nanga, même avion na oya pour na délivrer parce que nangonga oyo, Moussala nga na osala maternité kinga sala kiango, Jésus l'a fait, comportement dans les amener à Jésus devant les pharisiens. Bon dans tous les 4 évangiles, bon Jésus comment il s'est comporté devant les pharisiens. Jésus a dit que la montante a fini la même bango, barena, biloko za na bana bamboite na bengi mutu mwana mboite na bengi mutu renate. Mais nazo ko bunda pona mabele mboka na ngai pona mabele na ngai. Un vrai pasteur abunda pona mboka na ye, ba Martin Luther King. Soki la télé magité melelo ba makomi président. Alors le quoi vous a envoûté, so moni mutalobi proverbe da fingaka, kangela ngai ye, en tout cas, memela ngai mbang. Alors côté à Huddersfield, côté à la Sheffield kuna olinko lata bamona bien kutana na mwana na biso Danieli Mikanga la griffe mystique. Donc auto semé ba plein pas pasteur vous avez classe moko aya na biloko mystique soko olinko lata bien mikolo benga eto benga mobile na ye ozo bilamba kitoko. Alors awa biso tozo ba na Manchester Dr Charlie asali restaurant kitoko benga Dr Charlie kende na bana ko journal banezali Kopino, bomona kokena nandos malam, kokene na kifsi malam, mais kokene na restaurant congolais et comme péché. Alors nga nazo sabino nga moko na kenda kuna, biso na ba passer Eric tokenda na restaurant, bobe na pasteur nani Dr Charlie, vous malam. Donc breaking news ya lundi ya lelo alaki congolais telema to banana ku boma ba foyer ba collabo, on va dans Londres, et to tika ko yiba kana ba feti, ezo sala bien te. Alors, la Kimbangiste, boye dans bien, que tant que biso tozozwa révolution, tolongola comme la Kimbangiste, batunos bino obena ba papa, to tia ba na bolo. Alors, nkosi sakayonsa contre silaki, est-ce que ako signer, toi on signer te, ko ba sengi moi sinaye.
À suivre, tout le monde a dit lobby, la breaking news. Et ça, il y a un proverbe